d'accord ça biso to ebona marambo te biso to ebona ba po ya marambo zo kine te ezalaki sila na yosil pechanga bandongani ndongali sila na yosil pechanga suka na ba sangani ba lobi ke biso problème da tout ça bana mama moko simba to gati bilelo na elio gati bilelo na elio linda coach lelo na elio si la bisal ton ando sala na ba chaîne abatu est-ce que ba menace ko mi lelo est-ce que zalaki bitumbe ko mi lelo est-ce que zalaki ba baku sur l'élévation ninga ko mi pemeni pourquoi tu as invité mama bi. Salut chers internautes, vous êtes de partout pour l'Arabie sur votre chaîne Franc Commun TV, chaîne Maronen Sarabno, sur internet et puis Sarabno, actualité tout bolingaka politique, sport, culture, adresse nemeza moko sur Franc Commun TV. Aux amis tasika ko bo sanate vraiment ko s'abonner, ko bo sanate vraiment ko partager ba lien ya onde ko ça la force vraiment européen sabno, actualité tout bolingaka surtout ba événement tout bolingaka. Quant à moi mon Ronaldo to européen sabno vraiment ba analyse zo circuler vraiment contre Dacosta. Nande konaye ton concerne ici la misalo bino tout babakou vraiment beau s'abonner les loto elinde babakou beau s'abonner beau partager vraiment ba lien les loto eli ba tout elinde bino babakou beau s'abonner beau partager vraiment ba bien ba lien beau comme la biso na ba commentaire ba numéro na biso pesa nsi wana beau benga beau comme la biso vraiment et ko ça là vraiment bien ba suggestion na bino beau benga biso ba numéro wana et ko ça là vraiment bien aujourd'hui to bete bino ma solo pena je suis pendant des temps et dérangé. Na fanda ki na boya ki na okota marambo na boya ki na bi marambo na okota ngo jamais na tiki non ba ndongo na tiki non ba journal foati ba journal kwa ba pesa ba analyse na ba et lokolo lopango lelo Jonathan kanga mbanga na ye pona opesa bino vraiment ba analyse na ye pona obetela bino bena c'était marambo zo les gars sur internet o marambo sali bena crash mikolo entre Sila Bissau na ndegone Dacosta na bengi 3 fois Dacosta si la Bissau azan ndegona ya moi si la zan ndegona moi peu importe ba problème faut ko yeba ndenge ni boko bongusa faut ko yeba ndenge ni boko solola entre bino famille si la Bissau tant en notre travail na ba chaîne abatu si la Bissau tant en notre sala ba film et pas batu est-ce que makambo zolo ba malilo ba ndoko lo ba mal l'époque si la Bissau tant en notre sala na ba chaîne abatu est-ce que ba menace ko mi lelo est-ce que zalaki bitumbe komi lelo est-ce que zalaki babaku ki oza émission na bino bo s'abonner vraiment bo partager ba lien au ça bien gati bilelo na elio linda coach lelo na elio lelo pena eli bino mi balé mabe ko bino nde bo sali trouble marambo tout ezolega bino nde boza à la base ya marambo tout ezolega lelo na kofinga te lelo na koloba lelo na ye pona pesa no analyse na expliquer bino ndenge ba kambo ezolega ndenge ba problème ezokoma lelo. Si la Bissau avant comme la chaîne na SBTV est-ce que bino bozala ki wana est-ce que ba problème ba no legalelo pourquoi biso ba congolais nous amte mama be ceux qui nzamba comme otomla muninga sur élévation muninga komi pemeni pourquoi tu as invité mama be pourquoi tu lingate élévation muninga pourquoi tu lingate ce nzamba mo pambola ndeko mususu to mona mama be Babakou qui va faire tout ici la Bissau vous allez concentrer dans film na bino domination film na bino extrait ya film na bino domination et ça déjà dans le marché et ça déjà na chaîne ici la Bissau pourquoi bolingo kotana distraction pourquoi bolingo kotana distraction tant que film na bino ça déjà na chaîne YouTube ya ici la Bissau pourquoi bino ba fanya sila bozo kotana distraction makambo ndenge na omona to mona osmemi sa moto to mona na liso mo spirituellement makambo ezo ninge komela Sila Bissau ezalaki sila na yosil pechanga bandongani ndongali sila na yosil pechanga suka na ba sangani ba lobi ke biso problème da tout ça bana mama moko simba tout ça bana papa moko groupe simba bombuza bana ya papa na biso elombe bana simba bino bato mitema mabe bino boningi élévation muninga Sila Bissau te tokoya poto lobela bino tokoya poto beta c'est makambo zo legalelo na comprendre que na komi dia ko vibrer makambo comme tina vraiment na komi vraiment de ko vibrer na komi déjà na kanda ba makambo ndenge ko to sola mukena Dacosta ndeko na Dacosta je t'aime trop je t'aime beaucoup ça ndeko na biso c'est ça rabisa ba film na yo Dacosta tu es très intelligent tu parles mieux tu es aussi éloquent le bara bien mais pour makambo comme ça la pause qui ne Dacosta ça le souhait Dacosta biso to ebona makambo te biso to ebona ba po ya makambo zo ki ne Dacosta to ebiso yi mutu abuti obala sika azora ton azora pena ton ya ofana na mwasi na ye ya osolola ayeba mwasi na ye plus mwasi na ngala mbaka nini bien mwasi na ngabo Dacosta même pas un mois mariage
au bandi d'émission internet. Même pas un mois de mariage, au côté d'émission internet. Pour la ligne. Tu es pas dit qu'on a besoin de Gécho là. Gécho, ça y est, temps pour poison là sur les médias. Ça y est, temps y est, non moi c'est bien, pas non moi c'est bien. Ou bah y est, non plus. Il y a même pas un mois de mariage. D'accord, ça au côté d'émission internet. Pour nous reloucanin. Aux adieux d'accord sur ça. Le côté pour nous reloucanin. Ça veut dire qu'on va expliquer sur mariage. Il faut les attendre. Tout va dans la pose ça na oyo iluka dakosta komi ya dakosta zo mona na te o kotimba na moko pourquoi dakosta to mona ki ndeko na biso nani kombo ekoki manga abala ki pe nazwaki non temps azwaki papa maswaku ndeko na biso papa maswaku azwaki temps après mariage nazwaki temps azo le canon internet ni be émission ni ba film azo le gâter. À ce qui temps, on a mis bombe, tout le temps, on va pas mon aile sur ici. Pas mon aile sur ici. D'accord, très tôt matin, très tôt, d'accord, ce côté, ma mission pour la ligne. Pour l'autre, on a le temps, on va moi sinon plus. Problème est que les gars, et ça Gatsby. Gatsby, on a une biso Gatsby, Marambo Zoluka, Gatsby, Marambo Luki, tu vas conflire ça la Gatsby. Il y a Linda Coach. Makambo bokoluka makambo bo sali groupe na bino bo sali pona makambo. Si la Bissau was a grande sœur ya Dacosta. Peu importe qui va problème ko kozala. Peu importe qui va problème ko kozala Dacosta dans ndeko na aussi la na beau marché. Pourquoi pas benga ki allo mère na ngasi la lo ndeko na ngasi la lo grande sœur na ngasi la. Na yo ki va problème na ngana na eza beza pourquoi pas to ko kanti to arranger na ndenga famille. D'accord, c'est singa ka dévoiler on na média. Et c'est un peu biso matière. Bino va peu biso matière. To luka matière, te bino ne va peu biso matière. À la fin de compte, comme matière boko loba, oh matière de pesa ki boina boy. Tant on d'accord, c'est mo peu biso matière. Oh yeba ki te yo mo peu biso matière. Dans les sika marambo komi. Peu importe qui boza un problème non si la bisalu. Benga ebo so la bo benga boza mikolo. Bo so la bo yeba ndeni bo sala po bo arranger po bo luka solution la problème na bino. Vous avez un problème dans le monde. Au CPLO, dans le monde, peu importe que si la qui fait peu importe que si la linga qui a bien dans un groupe, peu importe que si la linga rayote, peu importe que vous avez un problème ici là. Mais il faut une manière ni nous remettre le problème en haut d'accord. Il faut une manière ni nous qui n'en baloba. Moi, le mobile est supportable, mais insupportable. Moi, ça va supporter. Mon mobile est supportable. Et si vous avez un mobile, Babakou, que monsieur Zayabino s'abonner vraiment à la chaîne Franck Commet TV, s'abonner, partager vraiment le lien, ça là vraiment qui tourne, ça là vraiment lien. Vous voyez que vous avez un problème dans le dégoût. Pourquoi pas baigner sur le temps que le mobile dans le dégoût. D'accord, ça. Dans mon client, il y a balai. Pourquoi vous êtes très intelligent. Tu es très intelligent, tu as l'intelligence aux anges sagesse. Je comprends que d'accord, tu as l'intelligence aux anges sagesse. Tu as l'intelligence, mais tu n'as pas de sagesse. Au second, tu as la sagesse, mais comment tu Gatsby, na zongeli na fan de la non Gatsby. Gatsby, pourquoi bino na mukili bota ben ngati na niveau? Pourquoi na mukili ingratitude de comment na niveau? Gatsby to eba groupe obimelati. To ebe siko route la pété. To moni aura pas na SBTV et pas ici la Bissau na chaîne na yo ça la émission. Ozo ça la ba film théâtre ba film na no ba théâtre ndenge si la bando benda yo atio pas le lokomi Gatsby ba tu ba na pose na poto ba tinde la robe biloko ba benga ro Gatsby. Gatsby, l'ingratitude n'est pas de ce monde. Au moins, on a vu Moutou Akabelo 1000 francs à l'époque, non, Moutou Akabelo 1000 $, comme dans Mbongo. 1000 francs, c'est très important et c'est très important que Moutou Akabelo 1000 $, tant yo moro aussi 1000 $. Na vie au koko zanga no place à rouler, mais ko zanga place à rouler. Ko zanga randa ko place à rouler. Pour na bino rouler na ngalo na na Willery, lo na na Banda, lo na na Kasapu, mais que place na ola na ola na matonge. So ba bo elo place à rouler. Vous voyez déjà que et pas si la Bissau le Zahel Rwanda kuna oki na kulala. Ezanda kuna peu importe que film au bâtiment tu vas bien on a film musu soana robin ah. Si la Bissau le film au tinga te ateta la tala ma mezaki na film zo roya ou ba ko chao. Pour na nini robim ça ba vérité. Boya qui na fait il y a Dacosta. Si la Bissau le patron il y a Dacosta bon patron penate productrice il y a Dacosta oh ça la ba film belé Dacosta produira Dacosta ça va bien ngata ba film maintenant. Boye na fait tu on a
s'il a été pour d'accord ça peut ici l'invitation té na koki jamais koya na fête so ba pesa invitation té jamais na koya invitation ça le visa o ba pesa na biso poko ta na Paris faut un visa so dans visa to okota si la star akoya na fête ka te bo pesa invitation té ayara pour communier ça si la impossible akoya te so dans invitation ta koya te akoya te so dans invitation. D'accord, ce sali mariage non si la bisalo a été pour personne qui a une invitation té. Personne qui a une invitation té. Linda coach, binona gati bina pesi bino 48 heures boye la biso baba. Ba élément vrai. Boye la biso ba vérité on ni les oleka. Et loko ni bolingo sala. Bolingo comme ça si la bisalo le rôle la dame. Bolingo comme ça le roi plein la dame. Boko ta côté dame même. Boko ta dame boko lia epete. Mutu azana étoile nzambe dia pambola e ata bosa ndenge nyonso osimba kanga te. E ko simba kanga te. Si la bisalo azana mwasi azana étoile nzambe pambola e. So bolingo déstabiliser bo boma étoile na e. E ko simba kanga te. Bande ko na ngai monde à théâtre na comprendre ba hypocrite batami te mama be bazali. Gatsby le kolo komaki professeur ya sila ya français. Yango bon namukili c'est logique mutu nyonso ta okoka na nyonso mutu musoko zabna ba faillite pona na ba manque ya ba biloko msusu si la lokola zana ba manque ya moi ba français a bengi yo comme professeur né en français ndé il faut publier au sala mambo sali ndé singilo tsa songi yo na Linda coach wana impact te o lukino sala base dans sima komba sila ozwa dia succès na chaîne sila. Moi si on est moi c'est à Tchangoni Patricia moi c'est à Tchangoni puis à Tchango communiquer masala na simba aloba que retourner pas ici pas ici la tête c'est na chaîne les yeux volés na ngopé chaîne ici là ils savent na makambo na ngopé d'acosta to sepelité nengo citoyen si la bisalo si la grande sœur na yo singela kité au citoyen nengo citoyen wana et singela kité au citoyen nengo citoyen la grande sœur na problème benga na téléphone bosso là il ngai ça bien babaku soko koti na émission au s'abonner ba commentaire na mieux ça bien ba numéro na plus na benga biso ça là vraiment bien c'est le votre Jonathan Kanga na zaiki wana pour représenter une émission au to il a nous vraiment analyse expliquer nous vraiment ndenge makambo ko leka entre Sila Bissau na Dacosta na tikeli bino longtemps Gatsby na Linda coach boye la biso ba explication na pesi 48 heures 2 jours boye la biso ba explication claire pour na makambo ce qui ba explication ezate tour na oyande pour na finga lelo na fingité pour comprendre que lelo na fingité peu importe que na vibrer mais lelo na fingité ce qui boye biso ba explication claire temps on oyande pour na finga na mongi na monde théâtre indoki mutema mabe komi ko créer mutema mabe komi ko kota maintenant tous en plus mutema mabe tous en plus ninte sika munyo ya ba Nigeria ba le kabiso bango baza ini biso doit divorcer yango bango ba évoluer biso to évoluer. Quant à moi je dis merci na bino ba tout bozai chance sur Hollanda. Votre serviteur Jonathan Kanga on a présenté l'émission Mukona lelo vous avez on a pour repérer sa analyse ya makambo ko les entre Dacosta na Sila Bissau so c'est blague vraiment émission na comme la biso ba numéro na plus na pour na si wana benga biso comme la biso vraiment ba suggestion na bino nous avons vraiment besoin beaucoup comme la biso ça vraiment bien on se retrouve la semaine prochaine pour un élément d'option.